Tangela encore quoi Jibet. Jiba bimisa lan. Bimisa ba nono Fuji, bimisa ba Bran, bimisa ba Shaingenge. Mais obosa na batebele, bimisa ba héritier Watanabe. Bimisa nani? Héritier Watanabe. Jiba bimisa héritier. Jiba bimisa héritier Watanabe. Manike kotano manike a vache folle. Kotano manike nani? A vache folle. Manike aza liboma. Kisinjora azana mot à dire et pas à Prince Babia. Kisinjora la tata mwasi na Prince Babia. Kisinjora ako modire yo. Ça salé mabe, ba malédiction sans cause. Te sora déjà nenga aza aoloba déjà bongo et fait déjà oloba ki na kaboli ki bondeko. Kisinjora soko aza na droit ya modire. Fallait pour pas a baraba to e bandenge na ndenge. Comment golo a fait? Tenga la golo te. J'ai remarqué comment trop attaqué Fali oloba nante ba bolamo Fali zo sala juste la côté. Sali na mboka ouais. Ni Fala c'est na mboko. Fala sali lorote. Na Cindy Ibise, est-ce que vous avez Paul il y a supporter quoi simer Union sozo sala. Di union sozo lobby wana. Manikene ma pekane a carré le quoi ba a centre ayendango. Peka kwa nini? Ba centre. Cindy Leker aza moi simoro boye oyo ali a mi trotter, vous comprenez? Sali nini? Ali a mi trotter. Vous comprenez? Bongo aza différente na ba fille presque belé ya kid. Cindy Leker ba li a trotter. Mabe. Manika alwa PD. Alwa lesbienne te mais alwa PD. PD sunde. Alwa za mobali siko ba komisa moi si. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele ayangania. Sont permis sauf les injures, mesdames et messieurs. Nous sommes à Kinshasa, 16h de Kinshasa. Nous sommes là toujours pour travailler, pour vous donner des informations par rapport à la question d'actualité. Je suis Amiral Tchama, King de la presse, et aujourd'hui j'ai des actualités autour de par rapport à toutes vos questions d'actualité. Vous le savez, l'actualité est dominée toujours. Il y a beaucoup des actualités. L'artiste Koffi Olomide, conférence de presse, il a parlé par rapport à l'album Les Jeunes P à lobby par rapport à il y a des artistes congolais qui ont supprimé vidéo na internet autour solo là na confrère na d'estime. On va parler analyse belé toko solo na chef Fenek Mokonzi avec lui to solo là to ba nini zo le internet dossier aussi à Man de John Oyo a lobi ba propos déranger Cindy Leker au Fally Ipupa abimana Cindy Leker Oyo et Pélissi penza moto. On va parler ça avec Fenek Mokonzi. On va chuter dossier à Karim Mokonzi la baron to ebi to zo mona na Carmel Mukuluma nde mikolo moto zo pela et l'équilibre to komona Karim Mokonzi pose avant ko sala marié a continue toujours ko sala ba clash Oyo. Beaucoup de personnes ba sepe na ngoto to solo na Fenek Mokonzi azavi moko ya Karim Mokonzi bi comment Fenek azalana Karim to mera au point de vue à Fenek. Je dis un grand merci à notre équipe de tenir en compagnie. Merci beaucoup à Plams Mag derrière la caméra, la réalisation, la montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent des portes là. Je vois mon vieux
Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre. Kenny West, garçon de la ville, Natacha Gola qui me suit depuis London, merci pour tout. Je l'incite, moi c'est Sibli Mazamon en Londres, Natacha Gola, merci pour tout. Merci à vous, Madame Monson Tchétché Afra qui me suit depuis Paris. Maman Chounatati, la vraie femme d'affaires qui me suit aussi depuis Paris. Mon vieux archevêque, le Bobo Zéro Fenech, je suis là avec mon invité, tout sur le nom Fenech de long, de large, par rapport à toute question d'actualité. Là, je dis bonjour, bonne année, meilleur Fenech. Bonjour, meilleur amiral Chamala. Bonjour, Nabatutu, Bazotalangai, chef Mokonzi. Maybe que Mikole Bele, 2023. Oh, première mission, Nanga 2023. Et là, notre invité, Fenech Mokonzi, avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien parce qu'il y a beaucoup des actualités. Tout sur la peine, Fenech, la vérité, à Bomba, le Cambote, puis à le Barcelone, où il y a Mona. Fenech, Boni, fête l'équipe 2023, bandi comment? Ouais, fête l'équipe bien 2023, bandi Mabé. Bandi Mabé comment? Belé na ba justice, belé, belé. Il peut pas porter que plainte. C'est une plainte, donc nagendai ngaba nasala mutu mabete, nasala na bundarate na zoarelo kwa mutu te. Finga rapete. Na finga raté na recadrer. Ngal jamais na ya boy. Non, na kaneka recadrer ko ça analyse ba mise au point quand les batu ba yebi donc chef Fenech Mokonzi. Merci Menabi Kenzambaza et les gars qui n'ont bien biso to ba nzambe to kine ko se présenter parce que toza ba responsable na moyi bité na ko na to ba ko kanganga pena boy ba tsenga ba kraka ba ko tika na convocation na ke ko se présenter na memi pe ba tunanga kwa o ba ko za na ngai po la police a lelo moni lelo je sais mboko na biso et comme il faut influent donc influence c'est côté trop na justice congolaise sur aux ndeko sur aux ndeko moko il faut à ministre bien ndeko moko à général aux ala vraiment il ne ba opesa raison biso ba tutana biso na batute donc mais nzamba sunga qui na moni ba appelle ba Roger Ngando ba appelle ba Charlie Prince en tout cas ba mboleki dans les bons mais nga lelo lems ba kanyi ngai ba salinga complot pena ba sali ba makamu mais Inch'Allah, on se présenter dans les bons coups. Voilà, on rappelle que batana n'a porté que plainte parce que on va porter plainte au ba moto. Namoni Michel donc moto belé dépoité et là on a le bara qui est dans le baté. Naya ba moto oyo ta porté plainte. Naya fula, ngana start chef mon compte na rôle pesa tu ba gaz té ngana chef quoi. Donc c'est ça quoi. Atali biso ayebi kezaye. Ayebi kezaye. Et voilà, on va évoluer dans cette émission. Il est là. Voilà, on va évoluer dans cette émission. Il est là, notre invité. Donc, on va commencer notre émission, notre premier point. Parce que tout le monde a développé le dossier. Chef, on a vite fait dans Karine parce que vous avez vraiment moto ba yebi yo ndebo salana Karine. Et le tout le monde Karine Mokonzi baron na la fête qui toko après tout le monde a dossier SR na biso Carmel Mokolomani a dossier qui paraît le membre vie et sali bien tout le monde Karine Mokonzi a sali trois des réponses avec répondre miss ba bloc ou déranger pas tout a bengi papa est venu émission de ça se justifier comment maramo trouver un ndenge. En tout cas le monde a ça tout vivre en réalité et non na va passer. Donc le passé a déjà le passé, présent est à présent, futur est à futur. Trop à tête on a présent, trop bête à m'asseoir le passé. Donc jamais quoi. Les beaux gars de la presse, la Monique, double Rolex. Double Rolex, moi la marque campagne, a bien mis sur la bandal. En tout cas quoi donc dans les bons quoi. N'a pas de questions années double Rolex. Maramba Karine Mokonzi na sa mukulu. Na ndelo ba ki tout vivre na le passé té. Mututo dans le passé na ye. Yebi ke biso tout so ba fille tout bo excuser ba mère tout les autres zara na bango à l'époque autres ba copine na biso. So lelo ba ibando le kala mso ba ko zape moi de kaka. Moi passé à Fenech oyo le cas so ba leki ba osaka de kaka. Mais par contre, nous les à chaque fois que non, jamais dans le passé, tout à la présent, dans le futur. Non, et non que parce que papa est vu la minute où Azamo Bali a moto. Azamo Bali a moto. Donc Karine Mokonzi pas dans moi si a moto. Au bas nous les en plus c'est là qu'on a Carmel Mokolomania. N'habite là pour ça base batanga suba. Récupérer juste ces questions ba poser qui est permettre pas le ba parmi les passés. Non, bon ngape na luba le passé na ska na tanga ba kombo ya deux personnes wana. Na tangi na ngate.
Donc pourquoi il faut tant que dans les canaux internes bon pour attendre 10 ou 40 ou les gars été au mon agali bosso les canaux 40 oh bon combo on a quand même na yebiete so depuis tout temps à peine donc 40 wana baleka o pena pasola nzela mutali boso o alanda ko pasola ka nzela sala nini o pasola ka nzela mutali boso o alanda ko pasola ka nzela o pasola ka lisusu donc des fois te au moins que eza que ba futilité eza ba banalité quoi donc et la banalité faut bannir ba comportement na quoi amiral chama bon tu comme on appelle ko Karine Mokonzi ko sala ba mission axe wana bien papa et vie peut-être à s'expliquer si c'est vrai peut-être azaki d'aller passer na mukulumana yo trouver on neni Karine Mokonzi alinga ka nde batba ba vérité alinga batba ba vérité yango wana sala bongo parce que et là aussi ça faut il y a les réseaux sociaux il faut pas les réseaux sociaux donc biso sur montailler dans les réseaux sociaux il faut aussi les mises au point recadrage quand dans les réseaux sociaux donc yo Karine pas mon place il y a bien en quoi aya kana na réseaux pour te chuter dans dossier oyo fene conseil ni ko pesa mso Karine pour na marambo pe ezala pet ninyo penser ezala là to ezala ti là on a ça Karine à la sage a déjà ma maman femme mariée et tout donc à la sage donc na fene ko mo malembe mo ah sage donc on va comprendre donc Karine Mokonzi a sage quoi eh na libala o na moni za nanu et à mukema et ouais il y a des dégâts yango aza toujours na mutema wana na biga facilité mais et les cas. Et voilà, merci beaucoup. On va continuer notre émission. Nous sommes là toujours avec notre invité, chef Fenek Mokonzi. Fenek, tu as vite fait dossier à Kofi Olomide. Tout le monde a fait cette conférence de presse. Il a parlé. Il y a des artistes congolais qui supprimé la vidéo sur YouTube. Il y a un album depuis le 25 novembre qui est malembe. Comment vous trouvez le quoi? Mité à ma belle musicien congolais. Donc il faut concurrence à loyal. Tu éviter ceux qui dans le monde entier musicien dans la carte mon dans le monde entier ba musicien ba la rebelle. Concurrence faut dans la carte dans le marché de disques. Vous comprendre. Il faut concurrence dans la carte ou abimisi il y a on de la force ba musicien. Donc ce batika musicien mon à la musicien congolais mon. Au moins que il faut ça la paix musicien. So depuis tika yo za yo moko il faut ça penza musicien. Les artistes au balingi ba salara bango moko. Musicien des musiciens. Faire rigoler à musicien, héritier à musicien, Kofi Olomide à musicien. Vous comprenez? Félix Oazek à musicien, Jiba à musicien, Wera à musicien. Ça n'y fallait aigle le king. Ah papa. Tant qu'on a autant comme musicien amiral, faut autant tout temps à bien comme musicien. Mais tant autant comme musicien, mon accord que musicien faut tant que da Kofi fait faut tant fallait. Fallait ah aigle fallait pourquoi? À musicien. Ça n'a qui on a rappelé kaka. À musicien. Il y a miniskill. Au moment où tant que skill sundengeni. Kofi Olomide ba musicien, tant ba na magiskill. Musicien magiskill na musicien miniskill. Donc amnyo zolo ba na fala za garçon musicien miniskill sundeni. Ah musicien ba comme musicien na yeto ngoma mais c'est le musicien, il faut taper na miniskill. Tant que tu as Kofi Olomide, il faut taper na magiskill. Kofi Olomide, vous comprenez? Makamnyo zolo ba wana, yo troublé batu. Oh. Ben maramuna lo ba maramba solo parce que ba mais c'est les monotonies bazali, vous comprenez? Musicien mais c'est les monotonies. Donc monotonie donc comme combo na ye. Sikoyo ba ki ba supprimer ba nzembo Kofi Olomide. Voilà, c'était dans cas tout je te comprends bien, on zo accuser net fali mutu a supprimer ba nzembo Kofi. Façon ba dire na yo. Fala beta monotonie, fala ba imba monotonie te. Fala imba monotonie te. Ngala ba mais c'est les monotonies ba ba yebi. Vous comprenez? Musicien ou abeta la musique kokana. Donc quand musique aye nango son album abeta on album les gars qui aye sur de album oh à la ligne nzembo ko son nzembo moko boye musique la même album. Mais c'est les monotonies donc il faut et le ezanga bango za esprit de créativité. Ta bato ko Kofi Olomide abeti ba nzembo lokwa ba Samuel Eto'o. Mbembe c'est un nzembo Samuel Eto'o suka na chien des fois. Donc yango wana ko. Parlons ngolo ba ezali des raisons où permettre album le jeune et ya moi malin parce que jusque là tout le monde a ba titre zo betara mbembe na wa rapper. Yo biso na monde lelo vitesse à monde ndenge kenele. Na vitesse à monde na mito to sala tozo te ka ba mense ba te kaka na vente physique souté.
et comme ma mingi et va vendre en ligne les réseaux sociaux il faut que na Amazonie YouTube Spotify donc belé quoi iTunes et tout donc le loyo CD te kama esute Koffi Olomide ati album na vente en ligne kunande batu bakosomba et tout baya dans 2 jours et les mois mon bagage le quoi des règles techniques et tout mais quand on n'est pas Angelo central aye pena boy aya amoni que ezana ngo monini ayo comprendre que mutasala ngo bon mutako sala ngo yanani yo boulé que eza peintre yo boulé que goza menuisier mutako sa makambo wana ou bien maçon mutako sa makambo wana musicien mutako sa makambo wana eza musicien pena yo ba pema mbo réseaux sociaux makasi Angelo central c'est un technicien à Koffi Olomide mais on a eu des informations c'est comme si il a confirmé aussi la personne oyo akolongo ba vidéo Koffi Olomide. Est-ce que c'est possible ne boy mamba technique Koffi Olomide ebi et là qui s'arrête et là qui combo et là qui ça qui dans la plateforme moi so coach pena donc détecter que monto intel mutasala ki boye mutasala ki boye donc c'est ça quoi. Donc mais comme on est bani comme on est bani combo na kombango te combo na bani combo na ba ne bi mais kuna mutasi ba photo ba vidéo Koffi Olomide il y a un Koffi Olomide le baki anu silate avec anu silate anu ko silate quand Koffi Olomide le baki yebaka ngo ane oyo ko silate c'est ko sila mutako kufa mutako bella elo ba ibele lo biebele ane oyo e ko silate muto asipamba vidéo Koffi Olomide ngate mna lo baki Koffi Olomide lo baki ngo to yebaka ke tango anu ko sila bo fu ya so pa Koffi Olomide lo baki anu e silate ndele. Et c'est aussi tout mon réaction. Voilà, merci beaucoup à nous aussi la nous sommes là toujours avec chef Fenech Mokonzi, Koffi Olomide, ça fait très mal comme on a acte oyo l'artiste ba vidéo tout ils a supprimé na ba compte page na ba YouTube na ye mais ba zo megada ko régler situation pour que ba vidéo à l'artiste et zo na ba page YouTube à l'artiste. Chef Fenech Mokonzi to fandara mukie côté dossier à Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide m'a matière zebelele tout le monde a confié à cette émission il a parlé dossier ya bakoko batangele bakombo fala bimisa bakoko ba kabuya bimisa biso ba mbasi l'artiste Koffi Olomide aboyi bakoko wana dossier na dérangé batebele est-ce que Koffi alingi bakoko bazala ndenge nini parce que mwana abimi dana sima ya artiste oya bimisi aza déjà koko te Koffi Olomide tant to bakoko koko eza mwana oyo bimisi musicalement obimisi mwana ngope aosala succès aobeta kabuya pa osala succès kabuya musique ni kabuya yebi na monde oyo krini ya kabuya bandalo ngeba fali batu ba yebi c'est belé sote micro baladère mais ba jubek ba yebi loko ba kabuya ba sali tuna micro baladère to baladère micro ba yebi ete na mboko oh asila ko tuna bisa yo saka koko parce que tant ba tanga kombo même artiste ba yebi kabuya ba pas fali fali atika obimisa musicien te atika obimisa koko te equalizer ba misa ba pas fali wapi equalizer kombo nene fils que on ngana yo toye nene to tuna ta père oyo soka yebi equalizer papa yebi equalizer abi yebi ete equalizer nana yebi equalizer fali atika mbasi tu baba na bakoko Koffi ambasi ata disque moko asala na yemo so ba bina na mboko koko omoni façon koko fait zo lobela ndenga mona ba bina filer amona ba Patrick Beka Ibraton piano en plus we raza suna ba kokolo we raza koko asu na ba kokolo vous comprendre parce que ce temps total Ibraton azana koko we rati siko to zo jibete te Ibraton abima a pas Fabregas a uta et pas wera vous comprendre inanga kombo ne za ye Ibraton ala soko ba pe jibe pas na ba koko te totali bien jibaza na ba koko banani oh jiba na ba koko we bon ebete yo tangela encore quoi jibete jiba bimisa lani bimisa ba nono fuji bimisa ba bran bimisa ba shaingenge mais obosa na batebele bimisa ba héritier Watanabe bimisa nani héritier Watanabe jiba bimisa héritier Watanabe oh héritier banda ba papa chéri abeta na papa jibelo ni tana wenge musique abeta na carte abeta na wenge papa chiba prom ko jiba bimisa héritier jibe héritier abeta na wenge musique BCBG abeta pe na wenge musique à maison mère je confondre ton dé est-ce que jiba bimisa héritier jiba bimisa héritier jibe abimisa ate mta bimisa héritier na jibe biso jiba bimisa ba koko ebele na biso ba koko ya papa chéri binadam jibe na ba koko ebele na ebisa yo donc ya deux fois te sotanga te oh jibe ata mwana zana ete jibe na bana papa chéri zana bana oh equalizer
non non nani Juno Kapore de Equalizer mwana Juno za mwana jibe ozo baba koko fene ozo compliquer nga boni on a poto kuna bana ya Equalizer abimiso mikolo ba sa ba succès na poto wala jibe pa bimisi ba koko omoni likambo Kofi tokena na kota Kofi nanu na Kofi tokena pas Kofi en tout cas fallait pour pas azala à partager makambo kwa lingo pesa watu makambo pourquoi bosala toujours choix fallait parce que Kofi misi bane belé ba Gibson bazali ba Burompela bazali fallait muto otombola lelo ye mutaza na liboso ye mutaza lokola na koloba akomi lokwa mwa liboso mais mwa liboso te ye muto asimbi charge quoi bana ya Kofi Olomide ya bana quartier latin donc le quoi fallait pas numéro 1 il fallait pas na bakoko vous comprendre il fallait pas na bakoko ou auti pas fallait pendo tandis que adobe taper le quoi bina filé mais c'est ma auti pas fallait adobe taper le quoi Fabregas mais c'est ma auti pas fallait adobe ta lokola ba Patrick Beckham lokola ba basé belé donc fallait pour en tout cas faut partager à quoi fallait partager à jeter à partager à jeter après ça ba mission na single sur album nzembo na yoka bango nzembo po beta faut leader soit c'est la promotion mo ça promotion et ça c'est l'idée déjà à côté na clip na yo à te vocal na chanson na yo na coup de pouce pour nzembo ça bolo yang papi Kalombo album chamoro ayembe après c'est chef ya chef kutu et yo Canada en tout cas fallait longano à télé chef à télé fois longano chef ça nan gas na mo ape muto osimba donc yemo na chef wa za na te. Et voilà, on va voler bientôt, on va acheter un dossier à Kofi Olomide parce que Kofi Olomide va matière vraiment trop. Fait qu'on va parler dossier à Ser Nabiso, Maman Nabiso, Manik de John, Baby Kemikolo, il a fait une émission, il a parlé Kofi Azamoute Mabe, a compliqué carrière Babia et enfin, fallait pour pas Abibana Cindy au Montepelli, Azadana plainte au bazo local du monde. Comment on traite dossier à Ser Maman Nabiso, Manik de John, propos sur le bien émission par rapport à Cindy le Kofi Olomide. En tout cas, babiloko tobo ya on a internet. Moni ba manike tindenge ba olo ba bongo. Et là c'est que mutu mo atindie. Tindie. Est-ce que manike na Fox? Manike na onde azana ni avocat. Manike ndenge azana. Na avocat te. Azola na avocat. Manike azana ni avocat. Manike azana ni $500 na épargne ata ya pambo. $500 na ya pambo. Manike na compte bancaire te nde longoloba. A épargne na vie na abomba ta $500 more à part bon azela pas locataire vous comprendre et pas locataire dit qu'il y a 100 ou 50 ou boy wande so akangisi akomela bombe akimela nini akomela bombe manika bombe bandali mombe bi ke manika baya bombe bayebi batutu bayebi manika mela bombe manika baya ngo makasi manika baya ngo kiba mikolo ba plainte zo mabe moye pas lokyo fenek ngana mela pesa ba preuve donc Manika Bayango Makasi, il y a des fois. En plus, il faut comprendre Maniké. Maniké n'a pas sous les effets. Donc, les effets à nini? Oh, il y a deux gamela. Manika Mela drogue. Oh, donc, en plus, musicien a tindi Maniké, Mudo tindi Maniké. Tant que Maniké, Zapi Makasi. C'est pour la première fois que tout le monde a Cindy Banda Botama Bima. Lesquels batou babi Cindy à cette émission, ça il va répondre Maniké, il fallait pas à ça l'actuane qui ici. Yo mon onde. Qui était aye oloba. Maniké a mutamaloba. Tu vois Maniké n'importe qui, te Maniké a pu monter à Talama. Lobi peut toucher, peut toucher à batut. Maniké a zobate, Maniké a libomate, Maniké timamuto ça a conscient, conscience plutôt. Dans mamuto ça la ayebi yango po batinda ki Azumbongo pas musicien moko boye ya mboka c'est ni so repese mbongo Kofi Olomide au mon avis mon état arabe tout touche à critiquer mutu musicalement critiquer ba œuvre naie critiquer musique naie pourquoi ta vie privée en tout cas bana masina nyonso ba otala ngai na poto bana masina mais tomboki ba bi ba côté la Cindy le cœur mais na biso manike so ake poto lukanzela okende OK kanzela chango manike le kana chango ako betama donc Maniké bana changu dia basiliki namona déjà ozo finga changu masina finga changu te tango ba masina to mo da changu nakata changu ebimisi Eric Mandala ebimisi Mawete Bayani Mambo
omoni yani mambo Cindy Leker. Cindy Leker. Donc et misi ba leader oyo lelo yo toke et pas ba honorable Pacho Panda toke ba fait na biso basé belé. Ouais. Donc Manike kova na bandal ou bien côté ni ko critiquer. En plus bana masina pe batala kai. En tout cas na senga bana masina no ba se désabonner na chaîne. Tika boye ko fene. Oh. Tu pas se désabonner na chaîne na mère vraiment. Parce que na oyebi so le wa liboso na no Manike oyeba te. Na poto. Biso bat batala biso ya bata poto. Biso bat batala so ba diaspora. Si on oyebi sa yo ke na ba district to district kendi sa bana poto koleka changu ezate. Mingi baza kuna. District oyo kendi sa batu poto koleka changu ezate. Donc bana changu baze bele na poto en plus ba sabona na chaîne na Manike. C'est vrai. Yango bana changu nyonso na osenga bozala ini bosanga na bino nyonso bana changu baza na France na Belgique oyo boza na Suisse oyo boza na Allemagne na osenga na bino bose désabonner na chaîne na Manike. Tika boye ko fene. La mère cop quand même. Bongo a touché changu poani. Tout touche ba communauté mo vandi pena bo ki sensu oh bo oh commune intel donc c'est ça. Et ça te que oh non tu biso ya papa chéri tonga yembaka ai biso to vandi na malweka nana ko ba nga ya nzembo pamba mais loka batomboka maloko katela ligne ba bitaka suka kana poma angeli ka wana kaitsa te. Donc Manike tonga ke poto en hélicoptère. Des fois qu'il y a un hélicoptère dans le coin. Allez, cannabis. Et là, on est dans le baboye. Batika ko s'échapper dans l'affaire ya Manike. Namoni batindi ba porte-parole na bango. Alexis Wechi. Aleki li sous salobi ke tanga ba ndisi ya Cindy. Wana Congo balé. Azo atie kota suka tsango liboso ya liboso atie na suka. Toyebi ngo ya Congo bali. Ah, invexe kombo ya Cindy. Ndisi eza Cindy. Boyasko tango azoloba, tango Alexis Wechi azoloba ke pe nani Pepe eza Koffi Olomide. Tango Alexis atangi komba ke Sinzora po yebi ke Sinzora mais ke Sinzora za makasa na ba avocat na ba avocat et tout. Donc abi ke Sinzora Manike. Tala ndenge accueil ba sacrifier Manike. Exposé mère. En tout cas, est victime et exposé et sacrifié Manike. Mais ça la ligne makambo Manike osabe mission ni moi responsable ya mamba solo. Alexis Wechi aza journaliste ba wario te. Ala o journaliste ba wario. Alexis Wechi journaliste ya ba wario. Donc c'est ça quoi. Yango batika ko échapper oh toyebi makambo te boye ce bosolo baké mambu ya Manike de John F victime ezana sima mais kota la Manike ndanga ya lobaka wi fallait la Cindy par là est-ce que moi que F victime ça n'a rien à voir na ba propos nyoso Manike de John azo tenir na télévision ce ko ya ko leka ko lobake fali pupa voilà tebi fali non azabongo aza musicien ya mboka oyo ba respectaka ye ndenge moi mitia numéro 1 ya musique congolaise wana ye selon ye nda mitia tende na musala makambazo sala nde batu ba tia pa na nemo ka beti ba production ka presque ba artiste fali 2022 fali na ngola pamba ngolé meli ba ngolé ba bi nouveau entrant da portugais nouveau entrant sala ki plein sala ki na ngolé tondité fali a tondisi angola te ba ngolé ba bi nouveau entrant to kota te donc fallait à Salimpiaka, il y a le bâton de Sarah, stade nyonso ya Afrique. Il y a des dembe na concert en Luanda, ba tout bon dembe la mer o asala danger, bolo bela. Il y a Canada petonda de. C'est que bangolais batali sort ya batu bakufa. Bakufa ke bangolais non de bazango bakufi trop. Guerre ya Angola et ya gitina ba 1990 wala ba 90. Banyokwa mina bitumba savimbi onita kuna Kotoyo MPLA et tout. Batali bandeko na baba kufa yesu na concert a Fali. Ozomona. Donc bangolais ba boyi ba kufa na concert a Fali. Pour Fali toyebi déjà maramou ya salara. Ozo comprendre. Fali pour pas a baraba to ya bandenge na ndenge. Comment o golo a fene. Tenga na golo te.
J'ai remarqué comment trop attaqué Fali. Oloba Nantes, Bolamo Fali, Zosala, juste là côté. Sali Namboka, ouais. Fala c'est Namboka. Fala Sali Loroté. Fali Poupa. Asali et Loroté. Nous sommes sala déjà, Basi Basala. Et là, on y fallait même à Sika. King Kester a eu la biso. C'était. Fallait apporter ni la musique congolaise. Fallait. Oh, fallait la Mbunda te. Non. Fallait une Loroté la musique congolaise. Fallait que une Loroté de hasard. Vous comprenez? Oh. Makambutu azolobana et salama déjà. Oui, ratourner ça stade. Makambutu. Vous comprenez? Stade de 2022. Génération Internet. Génération YouTube. Wera a tourné ça stade de martyrs sans connexion. C'est rwanda internet et ça l'a raté. Parce que muto otala te fois ya concert pas mon mais osko fali ba otala pe na chombo ko ya pété mais toni son bon va bien concert à stade de 2022 à connexion YouTube. Connexion à YouTube. Oh fallait sali voilà. Est-ce que na stade de martyrs na internet c'est les gars? Et les gars raté. Mutu mo datala ki on ndako batu. Donc ils a rendé mon oya wera. Vous comprendre. Numéro 1 na musique à daté. Na mambo tondo loba ndenge maniki akoko loba azo sali réputation Fali ndenge nini on loba ko longola image ya Fali parce que tango lobi daga Cindy Fali alala yi ça déjà qui a beti Fali pe non ils a plan préféré ils a plan moko boy ba beti planifié plutôt donc bango tout ba planifier qui déjà affaire wana donc pourquoi pas être victime ba wario bazolande la manike. Pourquoi va porter plainte contre Maniké? Parce que à Sali déjà réputation Fali pour pas. Fali pour pas ça homme marié, Fali pour pas mobile ya nana ketchup. Dans biso toyebi. Si vous y a koloba ke Fali pour pas. À Sala Cindy, à Sala boy. Est-ce que ils appena on a osenga poton zimake Maniké ma ambasali. Ba Cindy était na victime. Na osenga na Fali pour pas. Non, c'est une victime, non, c'est une wario, c'est la plainte contre Maniké. Pour y Cindy. Mais tout le monde Cindy a porté plainte, si on fallait peut-être très sur la ligne des raisons, il a porté plainte, c'était. Bah, il y a bon, il y a baki sit. Il fallait pas baki ça sous. Allez, bah, preuve. N'a pas que Cindy Leker né à Zabongo. Cindy Leker à moi, Simoro Boye, Oyo, Ali a mis trotté, vous comprenez? Sali Nini? Ali a mis trotté. Vous comprenez? Bongo aza différente na ba fille presque belé à kit. Cindy le cœur ba lié trotté. Sala nini? Ba lié trotté. Ba lié bango. Oh, mais to yebi yo bato yo ba sala ça, vous comprenez? Cindy le cœur ndenga aza bongo aza akosa melo pe boye obiki. Po aza atambola pena boye. On na Cindy. Mobile ni na Cindy yo yebi, bando yeba Cindy. Pona laksa ba mbali na été na média. Ah. Et là, ce qu'il y a mon boulot, mobile ni na télé, man internet, alo baké, yaza mobile ya Cindy. Yebi sanga oyo ya yebi ke aza mobile ya Cindy aleka siko na internet. Le roi siko mani ka bi Fali. Na poza bi Fali aleka alo baké. Nga penza Cindy da ki bor na nga quoi. Veut dire que na yebite. Et voilà, merci beaucoup. Bientôt, on va avec vous. Fenech, tout le banon dossier Avenger, leader américain. Le biba audio nous sur internet et ça Avenger andé a triqué. Mais on a vu sur manique de John parce que bando sur la a personne la maman a posté. Réaction Avenger andé a triqué leader. Ça allait bien. Avenger a sali bien. Pourquoi on bébé sa réputation ya montou boye? On bébé sa réputation. O ba o Cindy, ba kate ba Trump, bo moni mona Cindy a bota. Vous comprenez? Donc, en plus, botika ko bébé sa réputation à bateau. Qui s'injora a sali bien. Cette fois-ci, il y a un carbone, solo un man qui a 20 jours. On a sepende ba carbone. Sepeli. Na sepeli penza parce que marambo manike a sali wana wa lobby parce que a sali na voice a bandi voice ya yebi manike travaille internet. Aïe bien internet de doit beto enregistrer bateau. Na internet to partager ba voice bateau. Tant que ça qui on pas qui s'injure là c'est que publié. Yé moment niqué tant atindi. Il y a dans la guerre na qui s'injure. Tant atindi les voice il a c'est que na obange le côté zo voice au publié yango. OK, on a s'attendre que à cause publié. Ba inyosot. Aïe que qui s'injure a sola kana
page nyonso, la mama, lilou, sans filtre, 100% polémique et tout. Donc ayebi tout wana. Donc et ça que tant à tindeli ayebi c'est que donc na pesio sur publier yango. Et en plus, chose grave, maniqué, est-ce que yo go bundana ki nana sindi leke? Ndeni ya makofi to bon maniqué na sindi ya go bundana sindi ya bete sindi ya pratiquer. Sindia beta maniqué. Sindia beta maniqué mabe. Na Sindia ibise est-ce que vous avez Paul il y a ko supporter quoi simer Union sozo sala. Di union sozo lobi wana. Maniqué na ma pekane ya carré le quoi ba à centre aye nango. Peka kwa nini? Ba centre. Centre to tsabe bilamba. Aye peka le quoi centre aye nango. Kis mani aye o sindile ke ma pekana ngango yo. Maniqué. En tout cas, yebara dia sort na yo. Yebara dia sort na ozama kasi lobi nazala ki na ba avocat ko fe lomide. Ko fe na kanda ya kusakana te. Ko fe na simate ka sindi le qui a porté plainte mais il y a derrière sindi le qui. Bien sûr que oui. Sindi a travaillé na quartier là terre. Sindi et en plus na makama pe combien ko fe zali. O ko fe basangana yena na kisinzo apo babia ndonga super venture ngwana fenek babia ndonga le feu babia ndonga azalaki ndeko cousin ya kisinzo azalaki cousin na ye manike yena babia bakabonaka déjà manike atika kolobaki manike atika kolobaki alingara tisikoyo babia kufa esadanga passe atika loba po yena babia deba kabona déjà quand babia kufi ba rasu na relation te bongo ana botene botom na botena père mususu ana est-ce que bi ke manike na bana bele ana Jonathan ana trois bana azana Jonathan Kadima azana Prince Babia azana ana Tom 4 Tom vous comprenez donc Maniqué à chaque fois sur ça makamboune à ça kombo ya babia ndonga ga liboso. Famille aventure ba otomboka nango trop. Ça raté mutu déjà kufa botika place azala na moi kimia. Donc bolinga à chaque fois ko tia babia molimo ya babia na place mo ya pasi. Wana maniqué. En plus nenga lo bakaza azamando na solo. Donc maniqué azamando na ya solo. Mando na ya solo. Ya solo pena keni pena yebi makambo sala. Pena yebi makambo sala. Keni pena yebi salani. Ayebi manike makambo sala ka keni ayebi. Piana. Manike ba maison mona keni piana. Manike na keni piana baza maison moko. Maison ndenge nini? Siko bawela pouvoir na yango mona ke manike asoka leki ngana mandona. Ngana za koko naza boye. Donc manike kota na forme ya manike. Forme neza ndenge nini? Oh. Bobo muna manike kota forme ya manike de John. Soko tale déjà au qualifié ba nyoso ya mabe. Nyo qualifié. Manike alwa PD. Alwa lesbienne te mais alwa PD. PD sunde. Alwa zaka mobali soko ba komisa mwasi. Vous comprenez? OK. Manike alwa azaka mobali. Yemo déjà le bango tabi ba bisange pa Karine ke ba mona nga lokwa na PD. Alwa PD soko akoma soko mwasi. Alwa mobali akoma mwasi. Kotala soko manike de John. Azamando na ya solo. Pourquoi chaque fois babia ba mise belé ba kufa to mona basi na bango te même pas na métier manike na otu na yo wapi mwasi bola sanga place mwasi ya Al Pacino alekaka na internet ba mise ba kufi lokola bola sanga place ya basi ya ba papa na biso tabulai balekaka bola sanga place basi ya ba mission toyebi ba ya lekaka parce que ça na circé parce que après ça makambo ene bat balukaka yango lekaka après ça makambo nini à part ben seul moi c'est artiste OK azala na succès ko lekaka ba ça ba artiste tout ba kufa même si ba na yeba ne bazaka na honte ya représenter même so ye ya représenter ba tout manike
moi ne moko ana tota vidéo ana ndenge alobaki asepelaka te tant maman na ya ta maman na ofinga bato Manike cette fois-ci Kofi alobi aota bana te pour à chaque fois so bangi bakanga ye bana muto bokola bangwaza te donc cette fois-ci Manike Kofi alobi sans pitié Kofi alobi boyi Kofi abisinga na ibisana loba boyi Kofi mtatindinga donc ndena boyi malobo na lobo yo Kofi Olomide mutatindinga Kofi atinjo loba ni chef Fennec Mokonzi Kofi Olomide abisinga na loba boyi Manike c'est préparé na nyonso donc yebarango na oyo lobi ke Kofi Olomide ye kisinzo ko to tena à côté yana kisinzo baboma babia ndonga Kofi na sindi le kia baboma babia ndonga na kisinzo te sindi aka après tu vois baba déjà sindi aka basera babia te après aibi babia te yana kisinzo nde baboma babia Kofi na kisinzo nde baboma babia nde baboma babia yebarango bo samba o lakisa Kofi Olomide place ya baboma babia babia kufana ngola biso doebi akufana Luanda zaba makambo na bango ya famille makambo ebele na ba Manike à chaque fois et tout nakotala kesi nzora nakotala Manike nani bakoloba nani abomi aboma babia ebita endo yeba présence pe la kisarati présence pe et tromparape batu telemisi penda kesi nzora abatemisi na Manike ba parce que nani nanena ba otala nani bakolobaki o aboma babia Manike baloba nani Baba Manike de John. Baba Manike de John. En tout cas, de John s'est préparé. Au final, na yo Kofi Olomide. Ya tuka na wibisa ya Willy Musheni kokota maramote. Ini mtaboma moto to ya Willy Musheni ko damboka. Ya Willy Musheni Kofi azana kanda makambo oyo etaliote kokota yango te. Na wibisa ba message nyonso wa bwaka kawana. Oh, nana kobenga bo meka kobenga Kofi te. Ambis Kofi alobi oya obenga okatele lingala esinga. Oh benga Kofi pa sengela Manike pardon. Okatele lingala pesa okangisa ye. Kofi abiongo okangisa ye. Donc oya meka obenga kaka oh Kofi Olomide ba okangaye. Ba okangaye. Voilà, merci beaucoup Fennec, bientôt on va chercher avec vous. Tout le monde Cindy Le Caire a sali live. Elle a parlé papa à Manike de John. Après Manike de John a essayé sous live à lobby. Cindy Le Caire soit azoti a tembe, baya ba vanta bango boye, batsa mai, so ki ya zoko sa. Muta okufa. Au moins c'est kaza sûr que mamba loba ki c'est solo Cindy sala bimana fali. C'est des filles à répondre après live il y a Cindy Le Caire. Manike kota no Manike a vache folle. Kota no Manike nani a vache folle. Manike aza liboma. Manike to traité nyonso ya mambe. Vous comprendre? Donc Manike ndenge azana Sinda koya komi kitisa te liboso ya Manike. Vous comprendre? Sinda koya te ami kitisa liboso ya Manike. Manike atema iwana Sindi pe aye asote yango. Poni ko kitisa la reine. En plus Sindi voilà que ça que Oazolo beza vrai et ça solo. Yanga te ba preuve aba te vine en jeu. Soki ba te ba vuluzi ba fanda. Boy bisaka falier mo ndia ya confirmer ngana confirmer so falier mo aleki. Manike ko mba so asima falite. Donc falier mo kwa ya ko lobake ngai na bima na Cindy Le Caire. Na bima na ete. Ya to na bima na ete. Dernière question va avec vous Tomoni Prince Babia a posté qu'il y a une relation avec le leader américain à l'ongwe qui tata moi si donc ba kabonina leader américain réaction est-ce que Prince Babia sali bien toi sali mal sali bien sali bien yeba siko ndenge yenda lobby est-ce que ba lien akati ba lien on doit comprendre donc Prince Babia concerne au peso jeune lokolanga Kabouena Ventura, oza na venir ya mulai. Ozo comprendre. Talana nou vi na yo. Kolanda mama na ote Manike. Kolanda mama na ote mama no aza ko conduire une erreur. Voilà.
lelo soki yo zwaka te na Vodacom yeba ngo eza pona manike. Ah, pona sala nini? Azwaka te pona manike. Sala te pona bazo voter te, on azwaka te donné. Yo kasi vote qui para ke o ka ba voter. Esenga ki mutu nyonso za la goloa ou za la nani. Manike o finga fero kasi goloa voter Prince Babia. Manike o finga héritier le pano finga héritier pe sérieux. Pourquoi wana? Sérieux wana. Yo kasi Spiritas baroya. Donc carrière na yo Prince Babia soki olingi ebeba landa manike. Tant ya le bia kati balié. Tant ya kati relation ya tata moi c'est aventure. Est-ce que kati balien familial? Est-ce que kati balien familial na bango? Parce que molimo oyo bandaki ko conduire oyo bandaki ko animer. Oyo bandaki ko animer Prince oyo bandaki ko Babia Ndonga. Yango eza ko animer Prince Babia. Prince Babia. Azama kila nae. Akeba. Prince Babia. Na biso keba. Molimo bandaki ko animer Babia Ndonga. Prince Babia otela biso pena photo na parce que asalaki pena message. Akeba. Propos nyonso Prince Babia lobaki. Ko animer. Omona toloba ngo biso bana il faut to corriger berrer o papa basalaka o comprendre bien maman. Prince Babia na bisa yo luka o corriger berrer o papa no asala. Comment na Babia Ndonga pe a son âme atike loko te to yebi. Atanda ko ezate. Atike loko te ha. Atike loko te. Babia Ndonga atike loko te. Yango sko na Prince Babia ndinga zana il faut a corriger berrer oyo papa ne asala. Biloko papa na sala te ye faut sala ngo. Vous comprendre? Siko alanda manike te. Alanda manike te. Soko alandi manike etali. Kisinzora azana mot à dire et pas ya Prince Babia. Kisinzora la tata mwasi na Prince Babia. Kisinzora ako modire yo. So asali pe mabe, ba malédiction sans cause. Sora déjà nenga aza aoloba déjà bongo et fait déjà oloba ki na kaboli ki bondeko kisi nzoka siko aza na droit ya modire kisi nzoka aza na droit ya modire Prince Babia. Voilà. Donc Prince Babia wana kisi nzoka aza tata na yo kolanda manike te posoka lelo kisi nzoka alegika abika boye. Tomona. Vous comprenez? Et là, on moussou na oloba muntabi misa Prince Babia eza Kisinzo. Oh, musicalement to yebi. Prince Babia a outa na orchestre ya Kisinzo. Kisinzo azana sur le plan musical a comme modire pe. OK. Vous comprenez? Et ça lokola Fabregas ndenge a alake la bina filé mabe. Sala nini? Alake la bina filé mabe. Vous comprendre? Yango ezan ndenge moko. Iloko na loba na manike de John Marambu oyo zo sala. Est-ce que ozota sort ya bana na yo? Ça le problème. Ozolanda $500 ba pesi yo oleka na internet oloba. Et après. Donc, et le Ronan Ibisaraka héritier Watanabe, tu es bien héritier Watanabe. Tant que Missa mi ange mi démon. Missa album la liboso retirada. Et c'est là qui héritier zonga na makulawera. Yango na Ibisa Prince Babia retiré na ba parole no lobby na PC 48 heures. PC 48 heures. Yo PC 48 heures. PC Prince Babia 48 heures aleka asenga na Kisinzora pardon. Vous comprenez? Penazo bisa manike so alingi soki alingi mwana na ye a avancer aleka na TV asenga Kisinzora pardon. Vous comprenez? Donc pe manike baka tokanga yo. Soba soba kangete ngamona okangai. Yo moko kanga. Ngamona okanga manike. Serna, tu merna. Ngamona okangai. Donc na yebi place manike abatami. Donc Nena Zabo na yebi place manike de John Abatami. Yo yebi. Na yebi place manike azali. Okay. Donc Nena Zabo na okangae lobby. Okay. Na wanga manike. Abisi na okangae na tongo. Yebe siko reçoit. Na yebi place na zo manike. Donc manike place bo mani
komi tungisa te pona yebi place ozali. Changer de place hein. Donc na okangaye, abista na okangaye, na otambusa ye bandali mobimba. Na okange na tse basinga na otambusa na bandali mobimba. Prendre. Na okanga pe Alexis Wechi. Alexis Wechi voilà. Alexis Wechi na zoluka eh. Na place Alexis Wechi azali. Na ina lukia lubaki azate. Ah na place avandaka. Avana lubaki. Mola na lubaki awa na mola awa kaka. Yebaka ngo Alexis Wechi na ibla azambinza. Sali l'artiste Junior Mbungu. La moni l'artiste Junior Mbungu. Donc c'est deux Mbungu plutôt. C'est deux Mbungu. Time Wata donc voilà. Balobi la team Wata, tozé pas Charlie Prince. Nazo bisa manike na okanga manike. Le seul muto okanga manike zanga. Okanga manike fene ko confirmer okanga manike. Le seul muto okanga bazoluka est fort. Le seul muto okanga manike zanga. Héritier yebi. Héritier tanamba yebi. Voilà. Na yela manike na 3 heures. Na hôtel du fleuve nga. Et voilà, Fennec, nous sommes arrivés pratiquement à la fin parce que vous les autres, bientôt au mot de la fin, nous avons un programme à Yoto Chitena. Mot de la fin, na pesika ba tutu ba moto balinga. Eh mon vieux Fania Star ça, mon konda ba soirée. Fania Star, mon konda ba soirée. Soirée, azana la ya deux fois té. Faire boire ragai. Fania Star, ato le kanga mo konzi ya ba soirée. Ada muninga ya Manix and Chipuki. Bazara trop na Manix and Chipuki, bazara na ekwa donc na kati alors na ba inspecteur Miguel Mbongo. Bazar ensemble donc na pesi bino tout bambote. Donc c'est ça quoi. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission là. C'était Fennec Mokonzi, il était notre invité. J'espère que Batutu va se payer l'émission. Tout salut tout propos de cette émission, ça n'engage que notre invité, mesdames et messieurs. Je dis un grand merci à notre équipe pour être en compagnie. Merci beaucoup à vous Plams Mbaki, merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je vois une grande dame qui me suit depuis London. Natacha Gola, la sublime femme qui me suit depuis London. Merci pour tout. Babi femme sublime à Zamoron à Londres. Natacha Gola. Merci à vous. LK Service, Lorette Compressor, Maman Chutin Tatila, Evaris Abdallah, Ronsa Massamba, partenaire officiel de cette émission. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GI Télévision. À la prochaine.